mokonzi ya mboka ofingi ekolo mobimba. okokanga pambapamba lokola zoba ata soni te tala na nsima lolenge ya bozoba oyo bosali yo marishane mwasi etonda bozoba bosoto kindumba epai kindoki epai bozali kandia mpemba yo na mobali na yo ya rwande olingaki kongole akufa okotikala na soni nzambe akangoli kongo. Congolais, reprends ta conscience. okokanga pambapamba lokola zoba ata soni te tala na nsima lolenge ya bozoba oyo bosali yo marishane mwasi etonda bozoba bosoto kindumba epai kindoki epai bozali kandia mpemba yo na mobali na yo ya rwande olingaki kongole akufa okotikala na soni nzambe akangoli kongo. Bon, awa tozali na ndeko président ya communauté congolaise na Cape Town na Krafontaine, ndeko Raphaël Cash. Ndeko yo omoni boni mpo na likambo oyo ekwei na mboka. Merci papa Papson mpona mutuna oyo tuni ngai. Na yango tozali ko répondre na nzembo ya Marie Jeanne oyo osali epa na biso baluba balobaka boyi. Soki omoni mwasi akomi kotala mibali na miso azali koloba n'importe quoi, mwasi wana sayebi mibali. Epa na biso mwasi akoki jamais kotelema epa mobali aloba makambo nyonso ya alingi. Tozali ba culturel tozalaka na culture na biso ya baluba toyebi makambo nini tolobaka. Oyo mwasi atelemi afinga mokonzi ya mboka azali mwasi moko efo azala ndoki. Ok, osikoyo ndeko Cash, mwasi ya lolenge boye tokoki kosala na ye nini? Oui papa Papson, ngai pe natuna yo nano motuna ye Marie Jeanne abota? Non ndeko Cash, Marie Jeanne abota te? Marie Jeanne azalaka na mwana te. Ah papa Papson, yango mwasi ya ndenge wana jamais akoki kotelema mpona kobundela mboka po ye moko ayebi abota te, azali na semence moko te akotika na mabele oyo na biso. Dongo ya kobundisaka mboka mpona bolambo ya mboka paske ye moko ayebi ye moko nanoki aza na mwana te, alingi mpe te bato mosusu bafuture na bango ezala wana ezali motema mabe. Ok, si je comprends bien, donc mwasi ya lolenge boye azali inutile dans la société ndeko Cash. Mwasi ya lolenge boye azali kimbiololo. Mwasi ya lolenge boye Marie Jeanne azali kimpwaka. Veut dire azali nzete oyo ebotaka mbuma te oyo esengeli tokata mpe tobwaka na moto. Oh Marie Jeanne, ofingi Congolais moko, ofingi 80 millions de Congolais. Matondo mingi. Merci papa Papson pour l'invitation opesaki ngai. Nzambe apambola yo, Nzambe apambola ba Congolais nyonso. Merci. Merci président Cash. okokanga pambapamba lokola zoba ata soni te Franchement, na nsima lolenge ya bozoba oyo bosali ata bino yo moko. marishane mwasi etonda bozoba bosoto kindumba epai kindoki epai bozali kandia mpemba yo na mobali na yo ya rwande Le Congo appartient aux Congolais. okotikala na soni nzambe akangoli kongo. Maloba ya mwasi ya mayele yango nde etongaka mboka. Kasi monoko ya mwasi ya zoba ekobimisa obebo soto. Na kati ya zamba banzete ekozalaka be misato ya kotelema, ya kotengama mpe ya kolala. Mituna yo Marie Jeanne ozali nzete nini?
ata soki nzete nde ebota mbuma kasi mbuma etikala kosenga permission te mpo na ye kokweya. Mbuma akweyaka mosika na nzete te moninga ongolei aloba jamais makelele ya wenze epekisa moi kolala. Loba lolenge yolingi kasi ya biso mosala se liboso mpo misala ya mokonzi ya mboka ezali komonana di faci beton beton faci beton beton faci beton beton toujours en avant. Congolais ya lelo azali Congolais ya lobi tedi. Congolais esi afungola miso. Vraiment ofingi mokonzi ya mboka, ofingi ekolo mobimba.